coucou, salut, bonjour, bonsoir, la grande famille des MAMK TV officielle. Moi, votre humble servante, aujourd'hui, je vous ai amené encore une fois de plus votre star, vos stars que vous aimez beaucoup. On voit Jérémy, on voit Sydney, Kevin. Ils sont là très nombreux en train de vous satisfaire. Donc, ils veulent effectuer une petite déplacement. Voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai voulu partager ça ensemble avec vous. Ok. Suivons tous ensemble. Jérémy, Chaban, papa mon encore. Et Sydney, Kevin. Nabasta, Nablum Subolingaka. Soyez à Liboso na MMK TV officiel. En tout cas, tous nous abonner. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez le lien. Ça nous fera énormément du plaisir. Que Dieu vous bénisse. Aimez, partagez. En tout cas, n'oubliez pas. Bisous. Mon boulot Koudate. O voyage à tout aussi important. Ah, pour garder. Ça me tient pas ici. Sur l'estomac. D'accord, il peut le raconter. Sur le bouton. Naba bokilo na gaga bokilo Fanny aza mwasi mabe ayebi bien nga sona la muki na tongo fona sumba mais akangi toilette oyebi bokilo na sa na pente mukinza presque est-ce que bokilo faut soit dans bokilo mwa Et pas signifier ainsi. Après si signe et tu dois monter à la guitare. Mais tu n'as pas le bon na pente mukinza presque j'ai que dans la juste. nga na tala kaka na pesa ege mon boye ya liboso ezanga tournage na yo ti na biso keke pianga shiki totokita na se obinanga pas de problème na piège mo boye na bisi awa loko opekisi koswana na nga na mosantu dindama nga na futo mbongo apesi bamatière monga bi moto oyo aza très important na gaga nayebisi ye nga na bi garder geno mo boye oko bando sola na mutu bien après owangani ye abina nga bi wa gardango et salo bien compréhension. oh et biso nga mona ko supportant on ya loka mabidelo akoka te paye nga lo ba tu es malade akoka kango Parce que y a le on a force à faire regarder ce qu'on va bien ya biso dimanche ko tourner à ma campagne kuna yo ka aussi ça non ki koto kota match à Lyon pas yo ka yo Lyonso bango na bango ko so ngo sala poison diarrhée cha shikito na Daniel baba na oswana na gak moto sala kabine gatuzo ba ni oswana na kabine mukolo kabine azate mukolo kabine apekisi koswana akei ake osoma ba crédit na ye bango ba oswana kaka moto géré incompréhension ya moto Chikito batinya ya okabola ye babetina mama abiso babeti na sepela na Daniel na gago na biso akanga magatuzo mtalinga bitumba rappelle aussi butu na koma osignaler ba bundisa na scène za Aristide na mona mutami bangelaka ya Aristide Akima
yanga kuna banga na comédie ya réussir la sape yake au banga ya baka na bona ngai ouais na bona ngai Hello na osala siko nga seni aki mon peu propre akebo azoli boy c'est pas moi il est remoki akakilaka bulaya mbata abaki so lingo sa scène na bongo bien se sentir à l'aise à binata Chango. Il y a le épaule. C'est le canal de Kanamidi. Changonaise. Changa ba mama ida. Abia za changonaise. Webi ke ba idée c'est considérable. Tota ko tale lo mo na Glody na TikTok ya bana mo basali tableau Kabibi. On papa wem. Ya jo moi si on a Kabibi penza. Démarche. Kabibi penza. Même si Glody ngabi ba idée c'est considérable kaka. Bon so mo na comédien mo na ka tsobi a ki o teka ilo na biso Yaglo! Yaglo! Faut dire qu'elle est attention. C'est dur au final, bébé. Ah, tu t'as raison. Ah bien, Fabio a béni beauté à la France. C'est un malin bon en France. Pourquoi c'est pas papa aïe 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 chiki chiki Manu Jérémy Manu Jérémy aïe 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 toute équipe de GSK. Voilà. Production. Donc tourner les bandes. Voilà, Tokos. Manu Jérémy bien sûr Manu Jérémy Glody na voyage eloko nasala eboye soka na eloko moya ye koyebisanga na kosaka babi yo mokanda no moelekesa te nazara ano esikaza kokendekende na ye otikaki elongi yango oyo ntango na pardon bakomi Aristide wana tikini na momo kaonezo noti ya problème surveiller le fleuve. Okondima. Surveiller le fleuve. Jérémy Chabane Memio Libanda Mboko ke tourner Okondima. Surveiller le fleuve. Siki Okondima. Pas chez le BC Matour Libanda Mboko. Libanda Mboka soit tout. Siki dans Kapi et BC Matour Libanda Mboko. Okondima. Libanda Mboko.
eke tourne libanda mboka kondima Geste que libanda, porque tu libanda donc assim. Chiki. Geste position. baliboso chaîne emema bato libanda mboka bakee Bon, ezalaki mais ekomi. Ouais, toujours. On est là. Porque tu não libanda mboka. Habite à boulot. Boulot, Le baratin boulot. Porque tu não libanda mboka, tu é boulot. Toujours. Dá toujours. Babi équipe complète. Félicitations. Jérémy. Non, bien fait. Félicitations. Encourage tout de suite. Souvent, on a pas eu. Non, bon, on fort. Calme. Nathalie Gordon, on va 5 kilos, 5 kilos. Toi, terrible. Oh, associé, tu vas me manquer. Tourner libonda ya mboka. On travaille. Jérémy Chabani. Nyakos ye ya pays. Maman, Kevin Molato. papa jérémi otema ya malamu oyo oza nango lelo oyo bato baza ebele shikito oyo lelo baoke libanda mboka kotourne ezalaki o facile mpona oréalize projet oyo. Grâce à Dieu. esika wapi ezalaka rencontre ya famille libota les abaku bapeshalof badinashu bato nyonso esika oyo ezalaka rencontre na bango. Donc voilà, un grand merci na bamama tout ya Château Rouge oyo balekaka video na nga te. Un grand merci na bana nyonso ya poto ya Angola ya partout dans le monde. C'est grâce à vous nde tozokoma na esika oyo toza lelo. Je crois pendant moment ya festivité nazwaki temps ya kosouhaite bino te, nazwaki mpe temps ya koloba eloko moko te. Je profite de l'occasion vous dire de meilleur vœu année oyo tobandaki ndenge bandi na makambo malamu boye ekobela bino mpe ntina suka parce que nayebi ke bino kolemba ngai te, ngai mpe na kolemba bino te. Naza ya bino boza bamama na ngai, boza bapapa na ngai, bandeko na ngai, baoyo nyonso nabetisa bango mabaku na ane oyo elekaki. En tout cas bolimbisi tobandi ane ya sika tobanda na bino elongo, mais principe eza moko, linette de la gloire. Baye oyo balingaka yo te komona bango te mpo babeti libako. Soko oza na linette te misuka ya kokanga, soko olongoli linette misu ya kokanga, soko otie linette alokomi komona kaka bato balingaka yo. Donc mpona koboya mabaku na ane oyo. Donc on est ensemble, tokosala mosala na mboka libanda na mboka mopaya. Bomona Gatuzo, bomona Kevin Sydney, des producteurs basangani. Donc c'est quelque chose. On travaille. JSKS, banana pour nous sangisa. Pour nous sangisa. Pour nous kabolate. Bapesi biso charge, là bapenga charge ya kosekisa. Kevin bapesi charge ya kopesa conseil. Donc ne ratez aucun film de KS Télévision, ne ratez aucun gag de JS Production. Donc voilà. Par ma Château Rouge, on a mon entier beau souvenir bana roba qui est liboso. On peut savoir ce ma bon retour matagaka. Et le monde en Zambie toko mata. Comment il a sapé? Gatuzo la biso. Akembo kalibanda. Shikito otobete tu na mboka libanda. Ah oui, ça bon. Hey, comme ça, beauté à France. Manu,
Puta que foder. Vamos botar sample ko até bidon ko. Ah, não botar na minha. É que sample, é sample, eu preciso. É, joga muito foto bem. Voilà. Banda Mboka. Le tournage. Olha, que mais isso aqui? Un peu de Libanda. Esale bengi biso libanda donc bafani tout bolingaka biso. Année 2023, j'avais 470 gags, ça demande un peu de repos. Oko opema. 470 gags, ça demande un peu de repos. Voilà. Na bafani ya JS production, KS production, restez branché. Année oyo tosala ba minene longo na Ya nzambe. minene, longona nzambe. Nzambe atinda bino mpona biso. Mpona biso donc année oyo biso na bino elongo na nzambe tokomata likolo asuluka. Ya wewe. Unaona WhatsApp? Enregistré. Ah, unaona WhatsApp? Eh ben de côté. Oh là là. Tu vu kitoko hein? Avec tout le Banda Mboka il faut envoyer le nord. On est ensemble. Faut boire de la lumière. Ah, c'est non. Ah ouais, fatigué. Après le king, là, vous savez.